Bisope na tina ya makambo ba papa o balobaki 5 mois pero kende nzela mosusu te. Message na biso ya lelo eza na devole mibeko ndenge papa de ngenda apeselaki yango pe ya mibale na tina ya botongi Yerusalemi kaka na ye moko papa de ngenda ba insistance wana yango tosengi na presse tolanda makambo ya mibeko ndenge papa Mfuma Longo papa de ngenda kontima lobelaki yango. Okumye tata mwana Pierre Musantu nzembo lubi na biso ete nzambe akutalaka na ilungi te ya solo ndenge tookeli na maoyo matangami soko totangi inasuka na makambo ya tangili bisukuna na Zakaria na verse wana ya suka ngai ibangisi ngai na kumitunaka eloko nini ngai diangenda na sala pate na jungla na place na ngai yo na zaraki na kumitunaka ngai diangenda eloko nini ngai na sala pate na junga esika wana ngana zaraki pambate na salama na lolenge na ye moko nzambe epate na junga wa isika wana nasala nini litunu wana kujela kangai mbala na mbala pana nini biloko mibale bisalima bibala musuni na mulimu toki tata passer ndenge ya tei bisu malade etunda na batu elubabi malamu ete maladi wana musunite kasi ya mulimu soko totalika kana mebeko jumi dika munini ngai na kuzala kana yangu peza mukolo na mukolo oye kukwesa kanga idi ngenda na makambu na mibeko jumi wana nzambe ya pesi oyo ezalinde maladi na ngai pambate yenzambe apesi ngai musuni pambate nazali na mabele pambate nazali commandant ya biloko nyonso tu nzambe asali na maluba commandant na yango izali ngai ngenda ezali ngai mukula ubi ngai nkimu ubi soko mutunani bisu nyonso tozali awa nzambe akamataka iloko na ye apesaka yo. Bandana le 25 décembre na kumi na mbuka oyo lelo mbala mine na keko sukula na mai pwana nini na kulukaka ni eloko nini naka na kupesa na nzambe na ngai ete solo na lingi do petola ngai na kukota na kati na mai na kuluba mbala misatu na voane na kati na mbuka Yerusalemi mukolo na mukolo na tongo tokakele kabata tanzambe esika biso moko pe tozali samusoko na moni binu de bovoane esika moko oza kusolola ka makambo pampamba ekusepelisa ngai te pana nini ya solo ezali tene tango so tozala kana kabata tanzambe tolubaka be makambo tanzambe ngai na lingete sika bino bokutani meme boza na kati na musala ndenge na komona ka betoro ka de bosoko sukula bamputa na bisu ezali ebele batu mususu bazali awa titango oyo bakuluba na kate batu mususu meme tozali awa kasi pate topesa na mwambote ezali te yo pasteur ozala mobali ozala mwasi alors vraiment wana boyo po takomana likamo nini yaka ko yenzambe yango sala ndenge ilingiye batata ba mama
mpasi ezali tolingi ete tozala na application spirituelle bathéologien batundi na kati na mokili me bazali solo esika moko na tata nzambe na nkolo yesu eli mosantu te pamba te application ya mibeko ezali te mpo nini ye nzambe aponi kaka yo bato mosusu bazali te kasi nzambe akamati yo obengami motambulisi akamati yo solo kende zala elongo na baninga po ate bobongisa nzela ngai nalingi kosala makambo na ngai muntu mwindo amoni mpasi na kati na mokili mawa esali ngai nalingi nde najungisa esika wana nazwaki bino nalingi nde napesa bino eloko na ngai oyo nabotolaki na bino pamba te bokisaka nga soni mokili mobimba bakuya epai na yo po ate tosenga bolimbisi biso bato tokosenga bolimbisi na nzambe tata na nkolo yesu eli mosantu pamba te lisumu ya liboso biso bato tosalaki yango wana nde biso tozali base kasi nzambe alobi na bino bobongisa afrike bongisa afrike nokinoki mondele anyokoli biso anyokoli biso mpenza pamba te ewakaki ete meme na moto nawe navandaki kuna na se namemaki babible mibale oyo ya moke ya kikongo na oyo kabakata bible ezali na ngai wana nakamati yango mibale natangi likambo oyo de Joseph oyo mwana Yakobo oyo batekaki na bandeko na ye akomi gouverneur ndenge asalisaki famille na ye malgré azalaki esclave pamba te batekaka ye batata na bamama ezali histoire molai me esepelisi ngai mingi mpona nini ya kotanga yango na ntango oyo nayibaki yango ntango nazalaki mwana kasi lelo natangi yango motima na ngai mokomi ndenge mosusu batata na bamama biloko mibale bikangami esika moko priorité molimo yango wana mibeko nzambe atiaki mibeko na ye leta mpe atiaki oyo ya ye soko ofuti mpako te bazwi yo bakangi yo sikasika ndenge baya kokanga bavéhicule il faut assurance leta asali mobeko na ye il faut assurance batata na bamama tomibongisa pamba te tokosenga bolimbisi tika te nzambe tata na nkolo yesu mosantu alatisa biso oyo ekoki mpo ate tosala mosala moye ndenge bolingo na ye ezali na nkumi na tata mwana mpe eli mosantu amen. tolandi maloba papa mfumu alongo ndenge alobeli yango ezalaki awa na nkamba mibeko ya biso bato tobengami bakimbangisto azwi exemple ke na leta mibeko mpe ezali véhicule assurance nango donc futa mpako donc soit assurance ekomonanaka ete na leta soki oza na mutuka ekonaitre likama likambo liboso bakotuna yo parceque véhicule eza assuré eza boye te ezali lokola biso bandimi ya tata Simoki Mbangu assurance na biso nyonso na kati na mibeko eza boye te ndenge papa mfumu alongo alobeli yango ye moko ndenge tolandi ye mokonzi Lingomba son éminence kasi kotosa mibeko ye moko azali kotosa mpona nini exemple bango bazali peto ezali bazali kotambusa biso bato
esengeli bango mpe balakisa mibeko liboso yango na banza biso nyonso toyoki na matoi na biso likambo etali mibeko likambo ya mibale ndenge nalobelaki yango mfumu Ndongo mpe alobelaki makambo ya misala oyo tozali komona lelo oyo papa mfumu Ndongo papa Simoki Mbangu Kiagani aza kosalisa biso tozali komona eke papa Simoki Mbangu Kiagani akomi ko exagérer pamba te musala bakopesa biso boye nanu ko tokomi katikati te mosusu eye esala boye oyo mpe eye nzokande ye mpe azali na mibeko oyo batata batikelaki ye likambo boye periode osalisa yango so tokomi boye periode osalisa misala yango tokolanda muke ye moko papa mfumu Ndongo ndenge alobelaki yango mingi eza na français mais tokotraduire yango na lingala mpe tokobenga ingénieur moko parce que nde toza kosala misala oyo tata Molimo Mosantu papa Simoki Mbangu Kiagani soki apesi mosala na biso nyonso oyo boza tali botongi Yelusalem nsima akoya pai nanga papa Mbenza tala mosala oyo ta ndenge ekotambola ye mpe papa Simoki Mbangu Kiagani atia bureau d'étude baingénieur ya ndenge na ndenge nyonso aregroupe bango mpe kuna nde tozali kolakisa misala ndenge papa Simoki Mbangu Kiagani alingeli yango tokolanda deuxième message ya papa mfumu Ndongo po badangenda kontima oyo etali misala ya Yelusalem. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment que nous avons voulu qu'il soit beau. Nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin que vous êtes arrivés, en commençant par le centre d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, Mbanzangungu, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. Nous existons depuis 1960, c'est-à-dire nous semblons être un peu libres depuis 1960. Nous sommes partis de zéro parce que depuis 1921, nous avons connu les persécutions. Les persécutions qui ont duré 40 ans. Ce n'est qu'en 1960 que nous avons connu une certaine liberté, comme je le disais tantôt, et cette liberté qui nous a permis de nous engager dans des voies qui nous paraissaient être un peu de temps en temps difficiles à suivre, mais pour essayer de combler le vide. Et voilà, vous nous trouvez au stade réellement neuf. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait quelque chose de géant. Nous avons voulu commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Nous vivons en Kamba, dans ce lieu où vous vous trouvez. Nous y habitons depuis 1960. Mais, comme il nous est dit, cherchons d'abord les royaumes de Dieu et le reste nous sera donné par surcroît. À partir de ce moment, nous avons cherché par tous les moyens pour construire quelque chose que nous devons présenter à Dieu pour lui dire merci. En mémoire, nous avons toujours pensé à nos 37 000 familles reléguées pour l'œuvre pour laquelle nous nous trouvons ici. 37 000 familles ont été reléguées.
Et c'est comme ça, en montant ces petits plans, nous avons pensé à ces 37 000 familles qui ont été persécutées à cause de leur foi, déportées à des endroits réellement malheureux. Je regrette que vous n'ayez pas eu le temps de vous déplacer dans d'autres régions pour que vous puissiez voir combien nos parents ont souffert pour arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, ils ont souffert à cause de leur foi. Ils sont morts à cause de leur foi. Et pour cela, leur présence à côté de Christ nous donne de nouvelles forces qui nous permettent de découvrir les horizons nouveaux. Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes, mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple, mais nous avons connu une période drôle. De 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail, mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre, mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis. Mais par qui? Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire, nous avons ouvert ces bâtiments. 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit. Nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée. Nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Quand vous voyez tous les bâtiments, vous dites, oui, là il y a un vide, ceci manque, oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vide. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant. Nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ces bâtiments. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile. Leur donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Hier, quand nous sommes arrivés, ou bien ce matin, et quand j'ai constaté les grosses lacunes dans des maisons où on vous a logé, ça m'a beaucoup travaillé. Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés le 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront.
Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, le finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'un Kamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir. Et tantôt, nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir le devoir que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons que de Kinshasa jusqu'ici, il y a à peine 225 km, mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km et qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire de cette route une route macadamisée. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que peut-être vous viendrez à votre aise. Nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci, ça a été très long. Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et surtout de vous avoir logé dans des conditions les plus difficiles. Encore, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie d'être venus et de nous avoir découverts. Merci beaucoup. Bajeno ye. Message wana epesi biso courage. Makasi. E nani ndezosala molende wana. Abasi mugimba onkiangani tondimi yango. Tokopesa maboko tokopesa maboko te. Papa simugimba onkiangani nazo kulanda madoba batata byazolanda te. Oh, toyokana ndeba papa dangi na lobaki pona biso ba pasteur. Toujours pona misala. Bokoka ndenge tosite bongisi. Boko sepele yango kaka papa tisena yibi tosala kadeka mama bete. Boko sepele kasi ezana bisu kubumba mibeko. Ezana bisu misala. Ezana bisu nini? Bo nini? Soko tozali na bolingo. Tozali bana na mibeko, tozali bana na misala antuka tokolongo. Na pesi bino ngonia na ntina na ndako. Na moni plafond ndenge bosibo sali tango na koti na ndako. Na bandi kumituna eske ndako ya biso. Kimbangisa ye. Munta famba te bayi malamu de yoza kana yo pauvre. Kasi okana kubongo mbongo ndako kitoko boye. Mais vraiment ça dit ça nazara biso na mfusa kubima te. Soko kutuna kukaka kuvindu mukanga na mabele na vindu mukake. Soko pe bokai na Nkamba bokana kutala musala otosali kuna na bajene na ngai wana antuka bazali ba Ilombe. Ya solo bazali ba Ilombe. Ba papa représentant na dibanga na mutuna tongo tongo na 5h du matin. Batu minene boy waka na kumema kare banga na mutu. Papa. Maya kulo bana bindu lelo izalite. Sinon bosi bosali musala mingi bobongisi Nkamba, il faut to bongisi yango ezala la cité sainte. Soko kotukula yomoko bandi kubanga isikani nanga na voila.
pamba te ezali esika ya petwa tobongisa mboka na biso wana biso nyonso tolandi papa mfumu alonga alobi nini papa Lyangenda alobi nini mboka nini yango esikoma o papa Simuki Mbangu Kyangani azali kosala ye moko makanisa ye moko bie batata ye moko eni Mosise kanti yani mfetuma mani diaga mawole batata kaboye kwe tengwana batata balobi yango tuzo komona ko on dirait mutungi sindenge papa tuzo lobila papa Simuki Mbangu Kyangani misala oyo kutira de silita baxis asa ko exagérer azali ko exagérer be azali ko landa batata yango tokosenga papa Charles oya ingénieur de tolobaki toza kotia commentaire na maloba ya papa Lyangenda ndenge asengelaki yango pe lelo oyo tozali komona eke papa Simuki Mbangu Kyangani muke atindi biso bosala boye muke atindi biso bosala boye de azali kosala rappel na makambo oyo batata batikaki papa Simuki Mbangu Kyangani azali koloba ete azali kowelela po ete retard oyo ya 10 ans tout se rattrape eza boye te eza bongo oui papa Charles tondele papa Mkumba se mwana vilela mon vovo de Toureni papa wa mama to banana na ki Congo oto sekola molingala kadi papa azolo bango to yekola pe ki Congo ibuna diena diambo papa mfuma mbanza alobili likambo ya bureau d'études pona kata bureau d'études toza biso nyonso kuna toko commenter makambo ya papa Lyangenda o alobi donc tu yantikiri musami miteri Lyangenda mu message mituwidi après toko lobela mwana ngala papa Lyangenda alobi nini na makambo oyo surtout etali construction parce que en ngonde papa azo bete la sete imiumu tuteka wa yantikiri mudiambu dia nzonzambi tumno wazaba vo ya yantika mu 1971 Iziman 69 Iziman 5 ans ici donc 1981 tu s'est inauguré mon ntangouina watomatabo vo mudiambudia bantu ba foi mon ntangouina bankaka zeto ba mona mpasi donc funda ya nkama ya funda ya 150,000 martyrs donc ma funda nkama ye makumatano mabantu ba foi mudiamuda diamuli tuvandi likumbanza beto undiki toka bantu mudiamuda bankaka zeto ba fuidi sur 37,000 familles déportées makanda mamwini mpasi makanda mabantu diambu dina tufridia zabavo diangolo kibeni dina kanti unu kikivo toka bantu mudiambu dia bankaka zeto bamwini mpasi izina papa watoma yangala la mudiambu dia nzonzambi kadi waboke lepe bantu ba iza banzenza iza za jingi mindele bamona nzonzaba telefo bantu bandomba na yirika kimika mpilei nzonzambi ya kitoko kanti tatarangenda diambu di musika tele tu futizaba dia nzo zikaleke sabanzenza nzo ina tumunezaba to budi dio kan tamaza jinko parce que
frenzila yokelagana donc weno centre d'accueil ya ko weno imuna ka tula ntenza zina mais to tomaza ba condition faso ya batungela nzoina kaya mboteko beto to kotayo to talavo mukati meme quartos en kaka tomaza tala neilan kutunkatu alors muntu bukafti voanele mana nzoya mpilaina ku vese toilette moshi kakabu donc mundele kuna ka toki nzoya mbote kisitula kunkamba nzoya mbifu ka bonga kantini tuli di maza mko yebela kanti kavingira mpe nkuna ndika manisa mu yebela pachifo yandi ka yantika pe mu yebela donc mpasi kibeneza kala tatrangeda ka leka ko mpiepa ina donc diambu na wamune ya mpasi walomba nlemvu ko mindele mais mindele batavo koma luitungiri nzoya mbote ya mpila hii kanti nzoi legala bantu nkatu bona dambulira mwenda datoma ko musantima mpasi walomba nlemvo to widi mukati ya message tele diakavo nzo to yatikidi nzo ka tele ya to yantika ya mintinu unantangu ina watavo nzo ya mintinu fitikala ya mbote mpasivo lumbuke lukwiza diaka lwa mona vo nzo yi ni lukujileka bima bia wonso le fitikala mo mitinu et nzoza jing peut tout ça là mpasivo nzozina zakala il a parlé des éléments de base en français di songelevo bia wonso le bikala nzoza ban kuna ko batukidi nzoza jing côté les amindele na za bantinu za président to muini nsasa nzozina ka bona nzo par exemple tunga ya président il vous baba président qu'on kanfuma mais nzo ina futia kala élément de base à ontono j'étais l'état d'engenda nkia élément de base jina tout comme construction donc bisengo bikotam katika nzo ina d'abord papa tu vuka sebet ba ontono ba ingénieur me demonenki parce que dans tous les bureaux bantu ba ontono tuena ba lunga tuena papa qui est pauvre papa bala ba bing mena yandi à travers nzayam vimba parce que uto yidi ki yandi wona ye mamu ma wonsono ko ndatu tukidi mais uto bendele pachvo to sala metro yidi kankamba idina à partir ya base ya étude en toto muzaba ki nzoy tutula gaske na ina lunga am toto risken toto na sa nzoy am pilaina donc mina bia wontono papa danginda wakimuina mio ke nzo jifuti tungu papa mfuma mbanza tumene watavo katukali ketiketiko ketiketi de tazola sa papa bisalu muna bisalu e tu yantikiri kaya maniseko tu yantikiri kaya maniseko me yani musize kutakwenda na papa tufutikala toi yika papa moko mais moko betayika papa moko ma betomusi to zabavo betomusi takisalila alors nzoya mintinu betombo tu zeyovo mo kontiza mbote ya tungamana mais a jingu tamona wunke buto siri bubu katoleta nkumbuko mais ba toi d'ici donc ba pasteur ba bena kun toile papa yeni nzo zitufuti tunga tufuti ba nzo jina tutunga za 8 chambres nzo jina futi kala za wonsono modèle mosi mais katulen ki sila ko fo tutuki di ko kinsasa par exemple ou bien kumputu tu neti bantu betu batu sela nzo jina que ça soit côté électricité plomberie ou bien même maçonnerie mais futi za bavo bureau d'études ka kuku nkamba bureau d'études yina tugana ngolo parce que toi salabi salubu na bozulu ya papa parce que beto papa to eni déjà directive nzozi na bosi te kadila donc munantanguina papa dangenda tatuma yangala lako wazonzi la pesa mia nzila mun bilumbi kuiza nzila si ya toma kadi conditions za bayizila mun nzila kazan yangi dikako
buna wonu kiki beto mosi ze bivo ndila mo yila mayena mine me awon solo grâce à nani papa si makangani kadi ngindu za awon sono e ngango za awon sono papa ya ni mosi wa nangazo kagena muntu ko van totonti ni dabe me savage ta tunga building komputu ou bien ma awon sono ba salage avion tout ça ngango za awon sono ko nkamba ko papa si makangani diamu dina futu kutude vila kanako. Alors papa diangenda tomene tako papa pasteur mantangwina batokidi ko kumba bele bonga tadi baneti ko kumbaza futu batunga nzonzambi me muntangwi etoka papa simakangani ange za wonsono zekayandi mudiambo denki kasidi akafoto nata tadi azolantu betoba mbuta tatuma bandime batatu makangani papa televo nzo zikatoyeni le de 8 chambres nzo za 8 chambres nzo zina chutikala za moderne bia wonsono bifutikala buni mo da tata ngenda papa ben bunaka zoledio. La maison moderne c'est quoi? Tout ce qui est même ngemosi muntango kota munzo tadi d'abord nzo kiboyena côté le mukati tadi di baka nzo jingi tu côté le me mine me awon so tout me yiri kumbanza zoza tu muini kumbaji ça sera rien du tout par rapport à notre tunga kumbanza. Il faut que ça soit vraiment moderne. Actuellement bing ketukwa beto bakwenda ku Kinshasa bele sola bisengo bia biambi bo tola ko piki tolo kale kisengo mwini nzo za jingi jibuidi yaga katole ta nkumba nzo ina ko ibuidi metu mwini baka bingi buidi diamunanki matériaux bisengo biambi pitasaloka nzo za papa. Alors que nous avons Kamba, ça sera la ville moderne et la plus belle ville du monde. Alors il faut toi là, Kutakwenda, Bandimi, Beto Bandimi, Toureni. Mais papa, je le vois, Mbongo, je ne sais pas, Bandimi, je bareni, je salo que la qui salo. Mais mingi tout mouini kala munzo, il y a musée par exemple. Musée tout mouini, c'est une maison presque moderne, mais on peut faire encore mieux que ça. Côté électricité, tout Mouiniko, c'est un peu moderne, mais on peut faire mieux encore que ça. Côté, il y a plomberie, pareil. Nous avons tout bagage d'ascenseur, c'est le musée. Papa, si nous avons gagné, il y a une bouteille de papa, que papa wa yangala la kena mo jamananki tuti la me kata minamita minave ban sisila ko batata zandi minakata sela wonu kiki to wi di pe mon message ite le papa dangena yanzole wa yangala la me mo demo ne kika yangala la papa menza papa pardon papa dangenda parce que nzo ya tungu Kinshasa ko shenuda Nantanguina, c'était vraiment une très très belle maison. Nous avons kitoko. Wa vinu muka antoto parce que nsatuka vinu muka antoto nous avons kitoko ya tunga Nantanguina. Ibuna petu zolele nous avons kamba zakala. Parce que dit avant kamba oui, kamba c'est prioritaire. Nous avons tete tunga za mbote kun kamba les 8 chambres, je n'ai fait ça par modèle. Déjà bientôt, mon bureau d'études, modèle à toi bakili déjà. Parce que toi salila yo, katulendi soba modeza kaka, katulendi bakampe bantu batoka ki, tuna baka bantu batoka ki Kinshasa parce que bandimi minkweki jimata tsimiki mangum ya mingi mena. Bala toko mputu bala toko Kinshasa, Brazzaville, Gabon. Quand tu vois ba tout di kaka, ba yoka la bureau d'études. Toi tala, est-ce que Bantu bana, ils sont capables de mutunga nzoina ou bien pas. Donc il y a mudina tout de bondi la tudu. Alors,
dina papa da ngenda wa yanga laki ben mudia mudina mudia mudia janzo ya shenuda donc tu si de vovo beto ba toi d'ici donc beto ba pasteur tout a natan kangwa tat simiki mbangu si toi wan sabu mi tele tatan fuma mbanza parce que yandi beto wonso ko nima yandi tona yandi foto bakidi diambo wele ko papa fuma longo un tele fotara nzoyi buta yokela compte rentuana tous les jours il ko papa fuma mbanza après papa fuma mbanza le sekola mi yokela kuna nzanzo bisadi munzo ya ba jeune o yangala ke na papa donc dina pe tifida bundi la tulu kadi katuzole ko fo muntu tukidi kwanda wizili sali salu ki salu kilo bada les normes faut normes za international fo muntu tukidi kwanda wizili kun kamba kamona fo nzoyi salu ki kun kamba y a vraiment y a rien à reprocher donc diamou dina tu bundi la tulu alors tout ce que le fait Mudingala, papa a lobby boy. Pona makamo tali banda kutoko tozaka moi quelques brièvement parce que menda tak pe donc papa a bengaki akina bandi ba invité na ye on enkamba pona inauguration ya ndako ya Nzambe mais tu que ndako ya Nzambe eza significatif 150 000 martyrs yango ezan à 100 mètres sur 50 donc 37 000 familles déportées na kati ndako nzambe eza presque ce que lobby même presque un stade parce que 37 000 eza vraiment bateau belé mais eza historique makambo oyo papa dangé na lobeli yango parce que il fallait expliquer ndenge nini ba métrage wana to sala kyango donc eza pona makambo wana mais à s'excuser pona ba condition o ma b o alalisa ki bato wana leur akala parce que zakana ndako moko na weno ya sans d'accueil mais ndako wana ezaka vraiment dinte na tawana na ebiseke bon totongla ko ndenge wana mais siko tolingi totonga bandako moderne au papa Zoloba. Mais à ce même moment, papa Alexandre Ponda quoi Mintino, parce que Mintino déjà, c'est le 12, le 1er décembre, je crois, 79. Donc, banda kango déjà. Alors, l'aide, moni, ndako na madobi bon, ayebsi bango ko ba condition prochainement le bozonga ba condition. Hop, ko lali la mokolo wana ekozane mususu. Donc, photo yebake papa diangenda kuntima si alobela kango mais toyebi bien que papa diangenda kuntima ezaka ka papa simoka kanilelo donc yepe azolo belango il faut to sale lango ndenge ye azolo belango to sala bandako oya moderne to tika kosoma biloko n'importe comment il faut technicien wa yebi mosala na ye l'air bolimo sombo atako bo simbongo na bino me technicien wa yebi mosala e biloko ko somba foazala comme ça à lobby bon oyo bo somba te parce que surtout sombi loko to yibaka ke biloko o mundele asala eza na ba force nango lelo to ko ba na kati ya musée ba câble to utiliser kuna ça peut durer 100 ans to ko na problème te. Mais le câble, il même 5 ans, 10 ans, et bébé nango. Donc, il faut que moto yi musala, o papa a pesi, ningi saobi a pesi connaissance pour asala musala wana, yemo comme ta pesi a pesi musala kati ya moto wana, il faut to sala ngengo wana, pas to sala pe mingi, côté to uti pas bendele, siko to sala mboka na biso, c'est tout à fait normal. Donc, à tout le baboye, ma camo nyons tout, ba travailleur nyons tout, ba na katia bureau d'études tozali. Surtout papa lobby bon, botorenda ko temps. Le cola a perçu déjà ba
la directive que chaque groupe côté autoroute ezala na Congo awa na RC na Angola na Gabon un peu dans Europe côté terrain na biso ezali il faut absolument tout tonga bandako digne de ce nom parce que ezaka nkamba c'est la base eza siège international qui mangisme c'est tout à fait normal mais partout au côté Touta par exemple na Guinée équatoriale pour na pe photo tonga bandako oyo et vous allez digne et ça la ndenge moko nyonso tout parce que bandako ba biso ba ki mangisme to yebine bo tout ça la kango eza ba vert blanc et ça la ba couleur bususti donc papa na kandisi pour na kangama militaire micro makambo yo posengi na biso yango ka tusuki na komba papa en pétain comme ça amen tobetele maboko technicien donc yende azali parmi ba ingénieur oyo papa aponi bazali na bureau d'études to ndenge boza komona ye wana asali bambule ebele kuna na Guinée équatoriale asali misala kuna na Guinée alaki da compagnie mobimba papa tango abendi ye awa asala boni afandi kaka libela donc papa dona baza ebele awa bavuzila ngala azala commentaire su mingi te po papa Simon Kimbangu Kiangani aza kolanda maloba ba papa oyo papa yangenda atikaki ndenge nini nkaba fo ezalela tokoki akoki kosala le contraire te biso mpe tokoki kosala le contraire te mingi baza koloba ntango nyonso nkamba kaka me papa yangenda bapapa bango nyonso misato balobelaki yango ndenge wana donc bakolini nyonso bapapa balakisa mpo bandako ndenge nini fo ezalela donc fo etongama kaka mpe ndenge wana donc ezali mboka cité sainte donc awa mibeko fo ezala makasi eza boye te mibeko fo ezala makasi soki boyino kobomba mibeko ndenge batangeli biso na mibeko na mukanda batangeli biso ete elembo akopesa na ye kasi soki oboyi kotosa mibeko obimi na elembo na yo comme ça okoki kopesa ngo na mutu mosusu asalela na yango biso tolingi ndenge wana jamais yango papa ngai na telemi na nga wana okombo tata mwana pe tata molemo sana. Merci Papa Ben.